Provinciale, Madame la Présidente de la Fondation Fikiri Solidarité Développement. Mesdames et Messieurs, à ce stade de mon discours, je voudrais remercier à la délégation de la Rabobank pour une présence si remarquable qui, il faut rappeler, autant un rôle prépondérant dans la mise en œuvre de cet édifice. Quant à nous, population bénéficiaires de cet ouvrage, je voudrais vous exhorter à vous approprier de l'ouvrage en vous impliquant de la manière la plus significative dans le suivi pour que les systèmes d'approvisionnement en eau potable de nos quartiers respectifs ne soient plus à l'arrêt. Pour clôturer, je tiens à remercier Madame la Présidente de la Fondation Fikiri Solidarité et Développement et les représentants de la Rabobank. Je vous remercie. Merci. Nous allons passer à la présentation Fikiri Solidarité Développement. Maman Cécile Vita Fikiri. Tangwazo Telematozobe Tamaboko Makasi. Bisotoe Maka. Mama ye Zalesi. Mama ye Zalesi. Mama ye Zalesi. Oh Mama ye Zalesi. Merci vraiment. Mon élélo, ouvrage ils ont réalisé, ils ont grâce à Bango. Bango ne moutuba accompagné Fondation Fikiri pour que tout réaliser ouvrage Oyo. Je vais présenter les représentants de la Rabobank, Messieurs Kangoudia Andy et Prince Azali, à côté ma Tobetulaï Maboko Makasi, Yewana, partenaire représentant, il y a partenaire à Bissot vraiment. Merci beaucoup, nous sommes très émus de joie. Merci. Les coordonnateurs nationaux, il est là. Merci. Papa Lukingombe, merci. Je vais encore présenter Moutoua Yambi Bisso à la ville province à Kinshasa, précisément dans la commune de Kisenso. Le coordonnateur provincial Ibrahim Dembissala à Télémié Wanazali. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Maman, c'est Mobimba. Nazo Telemisa Sazali. Oui, Wana Batambola Kina Maman. Merci. Nazo Telemisa Monsieur Alain Mosengo. Yepi Atambola Kina Maman. Merci beaucoup. Nazo Telemisa Monsieur Claude Chutoulou Sotazali. Merci. Bangola Batambola Kina Maman. Vraiment, merci beaucoup la présence Nabino, nous sommes très honorés. Et Samabele, Oyo Tokomiawa, le chef du quartier, il y a quartier mission, Téléma, merci beaucoup papa, nous sommes honorés. Merci beaucoup. Donc la mission Nabiso, Tozaka Kate pour la Kosala Misolo. Mais mission Nabiso est appelée pour accompagner la population Nabiso. Et ça dans le cadre que Banque Nabiso, depuis un certain moment, nous avons eu décision pour identifier si on est dans la population Nabiso pour tout à la négative contribuer pour alléger Passiwana. C'est dans ce cadre-là que tu travailles dans la fondation Fikiri Solidarité Développement en tant que partenaire na social, na makamwetali social et la population. Donc baza tout le temps à côté de la population, va identifier les besoins, les difficultés de la population. Parmi les besoins, il y a la population na biso a accès à l'eau potable. Na l'eau potable, l'eau c'est la vie. Donc, tant que nous avons bandeko et belé bazana passe pour nous accès à mai en tant que banque et puis fondation, pour réfléchir comment est-ce que tokoki ko tunga, tokoki ko apporter aide na biso. Mama Yabana, akoyepe kozanga lilobate, akoyepe kozanga moi conseil te. Wana nazo ko inviter mama tozobeta maboko makasi.
Amen, amen. Oye. Parce que bango nde ba accompagnaka biso tout le temps. Topesi bango lokumu. Mais à liboso ba mama. Oye. Bon, toza mo poussé pour bosi bolembi mingi depuis bozeli biso. Ya liboso toko pesa merci mingi na Nzambe oyo azosala que ba réalisation nyonso oyo ekokisama. Topesi susu merci mingi na partenaire na biso Robank na ndenge asungi biso pona accompagnement oyo ya forage. Hein? Bomoni bino moko ba mama ndenge Fondation Fikiri à travers Yemoko Papa Fikiri, hein, Azoti Kabinote, Azako accompagner Bino tout le temps. Donc, Topé Sayepe, merci Mingi à travers Maboko Nabino. Bomoni Bino Moko, Eloko Toseli Bino, ouvrage, Yamai. Wana nyonso poto soulager kaka bandeko ndenge racine na biso ezali awa ndenge toza kosala lokolo kaka ezokende poto meka tanso ape ko soulager population nakanisi bino moko boyebi ntina ya koloba mingi eza susu te. Bon alors ouvrage oyo bozomona bandeko ya Robank basi balobi eza ya panneau solaire donc ekosunga bino na problème ya mai ekosunga bino moko ba mama bino moko ba papa ya awa bo pesa maboko na ndenge ke bo batela yango bien parce que ezali eloko oya motuya ezosala que eza ko accompagner bino. J'espère que ndenge bo batela ba site nyonso to sali fondation asa sali Fondation Fikiri boko bate la paix oyo. Alors nakoloba susu mingi te bo protéger yango bien bo kende nango na bolamo nyonso na bokebi nyonso ba oyo pe bakosala wa boyebi papa Ibrahim azali awa papa Kingombe bakozwa disposition pona ndenge nani nango système à fonctionnement ekosalema. Natondi bino botondi na pesi bino merci na koyebisa makambo nyonso nazolobawa na kopesa pe rapport nyonso epa ya mokonzi ndenge tokutani ndenge pe tosaleli. Merci mingi ba mama awa na kosenga ke so tosilisi ba mama nyonso baya kozwa mwa quelque chose à cadeau muke mama amemeli bino. Merci mille. Beaucoup de respect que je vous dois ainsi que na partenaire Nabiso kaka isika wana bozali bakosala acte ya remise et reprise et biso to ko accompagner bango na maboko makasi pour Raobank ya pesi fondation ouvrage oyo vraiment accompagner
wana bazoko signer mama zo signer zo la sake na yambi ouvrage na motema moko na bolingo nyonso. Fondation Fikiri Solidarité et Développement. Enfin, ouvrage est commis. Bofanda na basika bozali et puis na lobi sur la Kinshasa. Awa tolobaka yango eza mabele ya Fikiri. Atatelaka azaku direct. Soki alobi akobeta. Yango oyo toyebisaka misio ekopele quartier. Mama Mujinga oyo. Ebandeli ya masolo ezala bino. Ebandeli ya masolo eza bino. Tolobi boye, toyokala. Maman apesi bino réponse. Alobi toza déjà la 5e mois bazo reparango talate. Nadine Sita et puis Adel Diamane. Maman Lila Astrid na maman Enis Bilonda na maman de Maboso. Maman Enis Bilonda na maman Kamba na maman Bobette Pobele. Awa tozali na Kisenso quartier mission. En tout cas tozane Senghor ya komona lisusu Fondation Fikir asaleli biso mai au 4e site. Donc papa penza donc na Kisenso azosunga biso. Azosunga vraiment bana na ye au 4e site ya mai ya komela. Tozanga ka penza mai.
papa ya tchela biso mai ya komela tolongala pasi atiki biso te azokontinue lisusu donc lelo lisusu eza mokolo monene mama Cécile aye mai ya komela apesi bana na ye na maputa alobi bokomela kaka mai ya pamba te po bozwa maputa oyo bolata vraiment toza na esengo mingi na yango topesi merci mama na biso Cécile papa na biso Dieudonné Fikir Alimas baumela nzamba pambola bango na oyo bazosala na Kisenso tokosenga papa asunga biso akontinue kosunga biso atika biso te ndeti na minute oyo na mujinga tozolela pompe eza te bandeko bazolela na moi makasi mai bamela eza te papa soko yoki makambo oyo semaine oyo bien mo esila te sunga biso na mujinga donc moi eza te kuna papa merci beaucoup awa toza na Maman Yasmine Kiangebeni na Maman Landu Ejeni. Yasmine Kiangebeni na Landu Ejeni. En tout cas papa to sepeni makasi papa nzamba pambola ye papa kene musika. Atuka kama awa te. Akitati na seku na bisono sokoto mai pasi papa tala boye tozo sala. En tout cas nzamba pambola o papa. Kende liboso to sepeli bela matondi papa. En tout cas Maman papa to sepeli makasi pona yo merci. Maman Koba Sala. Koba Sala. En tout cas surtout maman oye maboko pamba te en tout cas maman ozaka maman. Tala kaka yo mama yo peno yebi ko yamba bana na yo. Osai lokola mama nyonso ndenga yamba kabana matondi mingi papa. Maman Nzuzi. Mama nzamba pambola yo apambola yo ya mingi merci mama. tosepeli mingi papa na ngai na ndenge mama Cécile apesi biso bilamba papa Fikir apesi biso mai na quartier mission tosepeli mingi papa na biso ndenge asali biso akontinue kaka molamu na ye apanzela biso amai po Kisenso mai pasi tosepeli mingi mama na mingi basali biso boye papa na ngai. En tout cas esengo naza nango mpona mokola lelo na quartier mission tosepeli nde baye kotela bango mai esengo eza makasi po te mai yawe ekomi 2h mate boke vanda na pompe ti bokanga tu ti ba 6h mosusu bozwa mai 10h 12h mai ya basango ezofonctionne yango esubie te bashite na bango tika kosimba yango wana ozomona na boye ti ozomona boye biso yeyo tozali kosufi na mai likambo na bakisi lisusu banda quartier Riflar fo bakita sukulu bango bazosala boye pona mai quartier Mujinga biso ba fondation ya liboso quartier Mujinga papa Fikir oyebi biso toza batu na yo ya liboso fa babiloko emike salama Maman Likala Maman Landu na de Maman Mouvele na Élysée. Voilà, donc merci beaucoup pour la question. À travers la fondation Fikiri et la vision de son fondateur, M. Fikiri Alimassi Dieudonné, qui a initié tout ce qu'on voit là, nous avons éventuellement travaillé sur ce projet avec notre partenaire, la Robank, et ceci pour permettre à tous les habitants de ce quartier, le quartier Mission, ici à Kisenso, de pouvoir bénéficier de l'eau potable. Mais ce n'est pas un forage comme tous les autres, parce que nous avons fait des forages déjà avant. Et aujourd'hui, l'innovation de ce forage, c'est que c'est un forage photovoltaïque, ce qui va permettre éventuellement à tous ces habitants de bénéficier de l'eau potable, mais à travers l'énergie solaire. Et ce qui est vraiment innovant, Nakatia, Makambo, Nyos. Donc, continuer, toujours na idée, il y a fondateur Nabiso, Papa Fikiri, Alimassi, qu'on continue, qu'on ait un quartier où il y a fin fond. Parce que besoin est ébélé. Besoin est ébélé. Et de remercier l'Issous Makasi na effort Nyos Oiseau Sala. Parce qu'il y a un peuple, il y a un peuple. Donc du fait que pesake questionnaire wana azozongi saba babiyano nango yango bomoni lelo tozana forage oyo boye kotala lelo tosali remise et reprise na
Merci. Bonjour, Nasa Maman Cécile Meta Fikiri. Lelo toye lelo le 4 mai pour l'inauguration ya forage na biso awa na Kisenso quartier Mission. Alors toye pour remettre yango officiellement la population. Yango tozo senga population elongo na chef du quartier toza na yawa tozo senga que population a sunga yango a salelango na bon escient parce que eza eloko oyo eza ko sala que et soutenir bango na tant soit peu na makambo oyo etali mai. Alors toza kotala biso fondation Fikiri toye awa na cadre ya vision ya président de la République tozo sala en sorte que tomeka ko soutenir président de la République na sens wana na ko accompagner na vision na ye. To wake your soul to sleep.